seul contre tous. Nalobi na yo Fachi Beton, nalobi na yo ba américain, naba anglais, allemand, ba moni grandeur, ba moni force à frappe ya Fachi. Kagame lembi asondoli M23, abi ba frappe Fachi Betinga, eleki mingi. Bino mamo so mokumba na bino. Alobi na alongoli ba gana ring. Frappe na frappe force à frappe akokite asondoli etikali Kabila na nanga. Batika na ba frère etikali Kabila. Kagame na Rwanda basenya bando bapoki déjà éponge na ring. La poche internationale, le conseil Trump devant Kagame, il est temps de finir avec cette guerre qui a duré près de 3 décennies. Conseiller, il y a Donald Trump, Ayaki Aona Kinshasa, à côté de la Fachi, Babeti Masolo pour la minéré, à l'ombre na Rwanda, Bayokuta na Kagame, Ayebisi Pimana Makamboy, soit limité pour la victime, Kagame a la vie aux raisons. Tellement que va sanctionner l'équipe, ouais, vous savez les athées, Kagame a joué Makamboy, sans que c'est le mot Kabila Nananga. Bino nem trotina ba kamunga pardon. Frappe na zuto ba mindele delegeli ngandelo. Asundeli bango ya ba moni retour à Kabila. Pour beta yango. Talagi. La présidence. Le président Félix Tshisekedi avait présidé la 39e réunion du Conseil des ministres. Il y avait 3 points à l'ordre du jour. 1. Focus sur les dégâts causés par les pluies à Kinshasa. 2. Encadrement de nomination dans les circonscriptions foncières. 3. Adoption attendue de plusieurs textes réglementaires. Comment on développe Moko Nana Faoli le boulot la Wesse Ndoki. Va falloir le boulot la Wesse Sikote. Le boulot la Wesse va falloir moi Sikote. Parce qu'on a beaucoup. Le boulot la Wesse va falloir moi Sikote. Na Poutou ça va te balali. On veut disposer bateau. On veut disposer bateau. Ça c'est de la sorcellerie. Moreno parle, dit. Il y avait 3 plans. Focus sur les dégâts causés par le pluie à Kinshasa. Ndeko. Batu mususu bakomola la likola batol. Pona nini? Kasi yoka ndenge Fachi Beton pete ki sete lobby na conseil et des ministres. Balobi boy. Et là que ma biso tonga. Ndeko. Et si comme maye fait les cas, yo tonginda. Tu vois, maï moyen les quesatés, maï sali, maï relugantela na akofuka. Tango fuki, oye kisikolo, batuma komo lela. O sala biso boye. Bango nyonso, basa internet na stade du Vome na Marti. Baso dia, baso bongsela bango ba place. Soki ozana ba document complet, ndeko kei, pour faire son point de fil. Bako sala étude et bako yeba, baso msele ba bien nyonso oyo ebungaki. Mokonza mboka akitaki akena otala bango apesi ordre na Daniel Bumba gouverneur otala ba makambo oyo ba oba ba document na bango approprié ndeko ekei biloko ekei ba benga ba sinistré ba pesa et ba so ba document ba so ba mbongo ba récupérer ba to atongi locataire au pesa ba garantie na yo que ba ya reconnaître yo ba ko tom selombo. Voilà eloko kitoko Fachi asali ale baso buka ba constitution notre anarchique ya mabe et qui se moko Shekina et Kalanzela baso buka ngo baso buka soki ndako na yo to ekanga esika maele ba buka ngo ote maele ka ba dega esila ndeko nanda mona ki buyibe sana na cadastre te ndeko obandi na PDG au de santé ba meyibi donc rien de bon. Donc, on s'en va, mbongo, on kotawa, mbongo, bureau na mbongo, mais finalement, n'a combien? Yama moni sikoyo, mon compte à beti seke, alobi ke hors de quota, atili, shila lingete, akende kuna, akende expecté bango, pota yeba, ndengeni makambo, ezo tambola. Ndeko, ba texte moko illégal, ndeko ba royebo, mbongo bima, eza ya fraude. Okamona moto moko PDG a commis. Ah bon, nous sommes que ça PDG et ça bureau na yeba miyibi ba sous signature na ye ba adaptango ba mongo so bima amasse ya mo konza mboka beti CT alobi boye oyo nyonso koye na document oyo eza légalité à cause de prison et puis ba suspendre na biloko nyonso wana
jusqu'à nouvel ordre. Quand l'état de guerre, manga ba poto, ba maladie, ba mbongo, et bien maté. Ça va mbongo, à quel tourner 3 niveaux. N'a pas comme moi. À quoi ça qui est poto. Nioso ba timbe bango. Ba poler nioso, et vendre timia. Au tour du marché central, lobby de konangana poto na mbula, mokonzambo kasaki na sani. De kona lobby na yo, na lobby nana mona président que abeti Weston na yelo mori na beti boye, akota mona mai. Ça dans la tambola toute Afrique entière, aucun président. Mokonzambo ka continue Weston na mai. Ah Fati Beton. Nego, a continue na mai naba plaque d'eau ya makasi wana akoti. Bongo sécurité nyama. Chikataka boy. O cheka temoto maboko na poche olongwe. On est nga muke olongwe. Na yebiso bongo population. Wa ba linga Fati te sitala te. Nego. Beaucoup tombola, Wamulumba. You know what Maman a fixé l'homme na Sambula. Impact na idéologie, il y a un oh, Fati Balinga na été. Oh, Fati, mais dans la population, n'est pas faire de la Fati. Collègues, accord minier, RDC États-Unis, la virginité occidentale, ouvre la voie à un partenariat stratégique avec Kinshasa. D'accord. Na yebiso ba cop nyonso mike Kagame, Kabila, Nanga, vous avez été or ba cuivre États-Unis lobi à suspendre nyonso kufi ya ba moni ba Kabila kupelekese ona songi osonga ndeni cop kufi babilo ona nyonso kufi mokonza mboka kobeta siko face tête à tête para bangona da président Trump na bata date zoya envoyé spécial na yasa yaki basoleli na Fati déjà en 4 minutes. Si vous avez un moment où bakutana babeta masolo babayeba ndenge makamango ezokende daba moni Kabila retour dokoma tobeta masolo wana kolegi la primauté Judith Soumino maman Mayele monsieur aolongwate Mayele azopesa Fati sokonelenge Judith Soumino signe un décret portant déclaration du patrimoine de tous les agents des services publics de l'État. D'accord. En matière salaire de soda, à Monique, à côté à lobby, à Gobanda Pesa, à fonctionnaire ni sur l'État, à Mano Bakelongo Mbongo, na yebisi ok, batata wana oyo, oyo fonction publique va faire ces éléments, na yebisi ok. Babeti machine yo, à côté de la période de la foide, à côté de la telle salaire. Oh, à cette époque, 1 million 800. À combien de 3 millions 600. Pero on a les liens au mabé. Abi angaye na na kufafa. Abaki sou ba jure pote. Eh, yo secret. Mbongwe bakela mutu mikolo. Mbongwe bakela mutu mikolo. Pote soko za mbongo kufa no gite. Ba munga mikete ya belé. Hein? Hotel bila bona coffre fort ezali. Okufa no gite. Kolia no kolia. Forme na forme. Ah, peut-être on se met en forme, on s'en va petit. Ça, on coupe en déni. Merci beaucoup. Tolegi. La primatie, autotoloba. Retour de Kabila. Ah, yoka tikoyo. Awa neto ko niata. Awa neto so niata. Ndeko, Kabila sali 6 ans. Akenda exil. Comment ça se fait-il, yo sali, babenga Kabino, ba sénateur à vie. Oza sénateur à vie, obima na ndeko tala, yom toza personnalité ya bakasi bongo, ozo bima na fraude. Abima na no bien te. Même DG me yebata abima. Kona nini azako banga. Sikoyo ndeko alobike azosonga na Goma. Kasi yoka ndenge CG Kabuya otobenga mufinu kwa RDC. Ngana se ya bumbu. Mufinu kwa RDC ye wala. CG Kabuya ndenge aniatie yoka ndenge moronda so panta. Toleki. Le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, dénonce une tentative pour fragiliser Tshisekedi et semer la violence non-événement. Allez, voilà, Banini. Aïe, côté, à l'embissa, Misala ya Fati, et à créer des ordres pour Fati à Longwa, na pouvoir. Mais, c'est un non-événement. Tant que comme la Goma, les gens qui s'améliorent, comme j'ai dit,
akekuta molongo sombo ya FARDC na wazalendo esi bacerclaki Goma obomoni ninga kimi ayaki deja mpoza atalika bobe makuta didi awa soki na ye awa atali deja boye pote États-Unis ana nsima RDC nayebisi yo ke tocercle Goma wana FARDC na wazalendo atalabi awa nga so na timo na fandi ya mikolo ebele nayebi te FARDC azokufa nzala bope mbongo te bango ba M23 mwasi nayaki tika talaga biloko tandis ke FARDC bakufa na mia barefese ke bango basote na M23 otutu bamoniango toleki Goma est encerclé par le FARDC wazalendo na chilino Goma wana nyonso encerclé na wazalendo na FARDC nayebi so kala te bokoyoka fati bakota na kaka na Trump bokoyoka dega ndenge makambo basinye sikoyo protocole d'accord fati atie yatie 50-50 imeni guerre esi ya 40-30 wana koleki justice 28 ans après Jonas Mukamba ancien président de Ring alongwaki Jonas Mukamba récupère sa concession spoliée grâce à l'implication du ministre de l'État à la justice. Ndeko Kosa Mutamba Sala. Jonas Mukamba a dit la concession. Concession de banane de Shabatina Sosa. Tout est ami. Révolution l'âme. La concession Yamona. Omorino Mufenu Wabumbo. Hein? Bilanga Mayele. Au tête de Moni Yango. Peut-être la classe et la différence. Aïssa Bakotonga Te. Frappe la frappe intelligence. La presse écrite. En avant. Talagi. Chinois font dans la cité dans le pays chinois. Dans la cité dans le pays. Font des autres babilogos dit. Alors, Yoka. Kosa Mutamba. Concession ya Jonas. A récupéré Yango Nyonso à son célé. Après 28 ans. Ndeko. On dit à toi, comme le 90 ans. A plus facile de vivre. Votre concession est égale à l'argent. Ndeko. Ceux qui le regardent au Tekango. A reçu combien? Ancien PDG Miba, bazong selier. Musala kitoko ya Kosa Mutamba, tobenge Lumumba de musala kitoko. Voilà qui les inondations à Kinshasa, la population en colère contre Bumba. Bumba contre Bumba. Tous les travaux de la voirie de Kinshasa sont financés par le gouvernement central. Nego, Bumba, ministre de Finance, à l'Obina Bumba. Mbongo nyonso so zuaki mais pourquoi ba inondation mbongo nyonso gouvernement central sa pesa ngiyo mais tala ba inondation ko pona ni a refusé mbongo longo alobi na yo to koma na jointe Bumba doit démissionner parce que ndeko ngai oko fil sa fati na beta tumo li solo ndeko akena njili ko tala ba badindaki a côté na 5 vitesse ko ba yaki nango e kufi na kata mai tala degré yo eko tala banda bakomi na katikati we basono na baminduku bakiti bamona otilika 5 tala bandifo ba yo gouverneur ozo représente fila Kinshasa ozo na yelo batibola epasa na kata mai basono bakiti on est vraiment faiblir au Zambo dans notre pays le changement de gouvernement union nationale collègue justice le Sénat exige des poursuites exemplaires contre les chefs de la SEMCO, ces membres de SCC en haute trahison. Ndeko, SEMCO, na SCC, pour tambula mbongo bozo sowa. Yaya, obi ok États-Unis, ok Rwanda, ok Bukavu, Ndeko, on a fourni. Bazana, Ndeko, mbongo ebele bo, bazo, ya balobi ke, faut pas kanga bateau. Balobi ke bateau ba mbongo, parce que bazana patron na bango, bazo bisa mbongo bazo pesa bango. Yende zo bisa, Ndeko, pour ko voyager, Ndeko ça j'étais. Faut voyager pour 5 000 balles. Tu vas mettre besoin 4 mois de location, votre 15-16, bon c'est combien? Restauration, bah c'est jour. Ndeko, mbongo bazo somo. Yango ba bika kanga bango. Ba Alexander Pamba. Telegi. Agression rwandaise. Peter Kazadi et Claude Chilumbaï, le député de l'IDPS, propose une loi pour prolonger le mandat de Félix Tshisekedi en période de guerre. Et que les deux députés Oyo et l'IDPS, le col la guerre Oyo, et ça vous met la boye. Facile fait baptisation par mandat d'ailleurs.
Bote, toi na moment guerre, moto na fatigué que on te comme la 2028 te bote guerre ezali. Na guerre, faut te récupérer. On est allé loi bango ko kota mona kati ya assemblée. Faut l'assemblée adopter yango et koti fatia pour sani tina ba 2000 so combien 2028 tout. Consultation politique qui se fait des boucles des travaux sans rallier les principaux partis d'opposition. Donc mardi, consultation c'est là qui. À part Moussitou, nous opposons Moussitou Bayaki, ba Fayoulou, ba Moïse, ba Kabila, ba Deli Sessanga, ba Rejeta qui met à Fati. Kasi, na lobino déjà que Makambe Salamaki. République doit avancer. Atayo Boyi, Mboga Okende. Atayo Yete, Batamayel Baza Olekayo. Donc, yo Atayo Yete, le constat Moutamago pour ça, il y a un comité. Alors, la société, Batamayel Baza Belé, RD Sassana, Azo regorgé, intellectuel Belé. D'ailleurs, nous sommes la première université. Il y a Kinshasa, où les intellectuels dans le monde entier. C'est la RDC. Ce qui va y avoir aussi sur le campus, diplôme, et ça, considéré comme un diplôme news. Pour te dire, c'est un accord inspiré. Et c'est comme mourir dans ça. Il y a un monde qui bagage intellectuel, les atins à Mikoua. Et aussi la tête des potes, et puis surtout, botama na moto, au koufa na mo. Et ça, on défaite, et quand tu as raison, il y a un moment dans Mikoua. Média, après son refus de comparaître à la première invitation, Daniel Safou, de nouveaux invités au CESAC. Daniel Safou, Oyo, Bakaki, Akima, comment tu exiles? À 5-3 Akima Mboka. À Zongi, Bapesi Bango Mbongo. La place, il y a Moussa Kabila, Baba Nofinga Fati, Bazaye, na Pero, Sogi, Louara. Ndeko, so baso Finga Fati, Oyo, Namao. Telle est la première invitation à Boyi. Deuxième à Roboya, troisième à par force. Daniel. Le port en eau profonde de Banana pourrait accueillir ses premiers navires en 2026, c'est selon Judith et Souminois. Ndeko, to sala qui déjà port moka munene na Banana kuna na Mwanda. Ndeko, to komanda ko accueillir ba bateau, navire c'est le bateau. Ba bateau na 2026. Ndeko ezali ouverture ya makasi pour l'économie na biso. Bateau ni ya ndeko na futa ba droit. Ndeko to sala vraiment sensible na nyoso. Pote nyoso bono bimaona e ko sala kitoko nelengi avantage na biso ba congolais. Ba biloko kitoko yango. Nyoso ke fatia tika Judith Souminois te. Ba continuer na ye. Pote momi oyo na Thérèse Waikomba ba ngonde ona de momi wana ba sa ba compétent. Nzambe asonga bango basala musala kitoko. Laissez ça. Met en garde les forces de Museveni de dégager tous les troupes qui se trouvent à l'est de la RDC. Ndego, moi Museveni legi matembele ne tala libumba vimbi. Oh, nakanga beni tala yo. Donc Congo vraiment na vous comprenez pas. Donc c'est-à-dire moi na ya Museveni ala libo leba ndunda na ye, awuto na masanga na ye, bino nakanga yo. Ah, c'est quoi ça? Ndego, tellement fatigué à ce côté bakamangote a benga à Trump. Trump a yebisi na yebisi yo gaboye. Soki troupe na yo wana ezaka gabo yo aussi là. Mbego dans l'immédiat. Encore les États-Unis grande puissance yo te demandé. Ah alors on est malamoko. Ateki ba troupe na bin. Donc azi ba bien on a français ultimatum. Longola dans l'immédiat na peso ka 2 heures. Ndeko ba troupe nyonso et se dégager qui mi côté na beni makambo nyonso zongi kitoko. Collègue les dialogues entre le gouvernement congolais et AFC M23 reporté une date intérieure. Ndeko, bango Cécile, to sola soute. So de là, au moment de ça, ma solé ça en États-Unis. Ba onyoso. Ba mike, ba nzinzi, ba quartier, ba sangata tin. Donc ma solé ça ga Fati na Trump c'est fini. Ba onyoso bozo mona we. Ba on a français, ba échappatoire, ba distraction inutile. Yango yo report tant ultérieur et yebani mukoloté. Donc ça dit va au diable. C'est ça les termes. Donc to yebi sur reporter à une ultérieure et yebani souté. Donc biso to faci mo ke ba collaboration c'est mike to boli nango. To boya weekend. To tirga na nzoko Trump sini. Ma solo c'est fini. Aboyo parce que est on a ils ont contrôlé les États-Unis. Ce que yo boudan les États-Unis, grande puissance. Abondana ba robot. Yo
Talaki, Nord Kivu, les FARDC de Wazalendo ont récupéré Walikale. Walikale Kimia est commis dans Maboko, il y a FARDC, na Wazalendo. Kimia, ndeko na biso ke na minute oyo. Donc ça dit, biloko nyonso ya ba richesse na biso et so bon mikolo tel ba soda Wazalendo na FARDC mabumu ndenge bimi. Bon ba ko contrôler siko. Yo boyaki soda. Petit mikolo tala mikolo FARDC na ce que bana ba ko Diego. Chaque jour ba 500 les okita. Yo, oboyaki soda yo. Wazalendo na ce mikolo ba ko ba mariage. Yo momi boyaka ye apika au mona jipa 85 ba le okia. Talaki nyonso zo ya papa mbongo tala na bono soso na mbongo kufa tukite na isu zala na mbongo okufa mbongo bien mikete mbongo bien okufa nokite. Talaki musique Fally Ipupa, Gims et les autres vont prester en France à Arena un concert de solidarité pour le peuple congolais. Ndeko Fally, Gims na quelques Congolais balingi ba beta concert moko pour dénoncer, c'est-à-dire ba génocide au Rwanda zo sala biso balingi ba boya ngo ezali photo beta le 6 avril ba boy me comité le 24. Félicitations na diaspora congolaise ba bundi ote Fally bakanga ba drapeau na biso balexa na monde entier injustice oyo Rwanda zo so biloko na biso na nko na ba bomi biso voyez ça ba message à bien pour na mboka. Talaki Champions League les résultats on a beta bal on moula mutala maké autour yo makama bal yo beta bal o mona na tongo 6 yo beta bal yo o beta makama ata peso bal o beta ata dada pa mo beta te mais o yo kanisa to finga ba joueur makele bal o beta te va kimia ba ko bal ezana combien de temps o yebite disposition Teresa Nande o yebite kaka foute yo beta wapi allez dans l'équipe les résultats Real de Madrid Arsenal a beta qui Real 3-0 oyengo mbatambu ta correction yo kasi ko mori no mofeno kwa bombo bilanga mayele abando yebisa yo coach ya Real azaki trop sûr tellement sur 15 Champions League amoneke oyoba ndeko ba bika mutabomba malego mayele siko coach ya Arsenal azotala ina CC azotala azuba video de nyonso azuba biloko de nyonso akanya azotala siko a comprendre ta beta na oche ba bien kufra yezo taka match ya ke travailler kufra tala mayele de bien kufra nie ba sutaka bo nzombo e comité o chakata elongo nyama kala o chango yo wana mibali. Et puis coach ya Zalabi na robeta na kozonga na utala na interview na yolobi na abi na robeta na kozonga simate. Il faut na beta pour te nacha. Voilà. Parce que zongi Real a ça force au sanate a ko chango pe 3. Faut ta beta na takena chaye. Amen. Collègue. Bayern contre Inter a bêti Bayern de 1. Na 4 Allemagne. Deko balé na yebso ke eza mystique. Inter ba italien Bayern ba gisi ba koma na terrain nia aniki comme o cha de te ba les asumi mo te ndeko wona ko basa mayele ba mi bale ana mayele obisi stratégie ona mote ana système ko bloquer yo et comme passi collègue Barcelone a bêti Dortmund 4 ba mi na biso balma ba zolo eteli mangu ya ndengwana Barça donc on dit Barça asa leki donc allez yoka tiko morino mo fenu wa bumbu bilanga mayele ale tala mano la sayo ya longwe Real a longwe Arsenal a leki Bayern a longwe Inter a leki Barcelone a leki Dortmund a longwe Paris Saint-Germain a leki Aston Villa a Catalogne sikoyo ba robeta Inter a robeta na Barcelone o morino pour contre réflexion talango bien kanango bien kana photo on comprendre bilanga mayele donc ça dit Inter avec na Barcelone Paris Saint-Germain avec un Arsenal ça c'est la demi-finale on a déjà Mourinho on a pression déjà Babilembo pour te biso ça na makila et force maraté il y a ibi mara yango mogo l'intelligence et ça inspiration et yaka yango mogo baluka yango te Talaki football loisir fais un cosi
contre force tranquille tobeta lobi otala moruno na sila te na otia bango susu sali na futa merci conseiller fait que balalaki lobi non jour on a contre Ranger 1-0 et biso na banza kokuta moruno soko na posa moruno yaka dimanche na snel okuta moruno nazotia tala ba age na ngabo nazotia poto na zali chaise